totonzi bino botonzi partout beaucoup d'habitude à travers le monde baimboka tozali pena na sengo mingi ya kosolo na honorable Mukebai par rapport à situation politique ya mboka na biso mona mboka honorable Boni malamu ndeko ngai déjà toko yeba na Boni Lamuka malamu metoko malamu metoko mona bino déjà bon ko benda ne comme entre bino so ko fungula biso penza qu'est-ce qui se passe na kati ya plateforme ezali kati ya Mukebai na Fayulu na ba communicateur ya Fayulu na bi ba communicateur ya Lamuka te ya Fayulu Lamuka yali malamu Lamuka esuki na Mukebai na Fayulu te songa na kwe na kufi Fayulu na kwe ya kufi Lamuka esi Lamuka yali malamu. Mais qu'est-ce qui se passe que so na za dit quoi? On a telemelaki ye ya ke na nzelo ba bengi destitution nga na lobi na lingi yango te. Bato abi esenga na ke ndiko tuna na litoi yo lobi likambo na moi. Ko isamboka nga ya ko tuna na litoi. Te ngai pe na moi kaka na bi na lingi yango te. Bango te ba ya no langa te. Bango wana mafinga babi makile gangi. Makile gangi wana ba yango tribalisme. Ya makasi yango wana na démissionner. Na mosaba pesenga ya conseiller ya communication na tika ibe motopamba na Lamuka nani babenga motopamba na bayalanga nzembo jibe na tika lokwa jibe motopamba mon mboka honorable menga na kokanisa ete il fallait au moins soutenir président Martin Fayulu parce que boza qui contre pour plutôt pour azwa ibonga wana ya président de la République bobanza etumba ezaka ya Fayulu toyaka wana pona ministre Fayulu ya kitoko leka bato nyonso etumba wana ngana kokoba ni tumba wana ngana ya etumba pona vérité des signes aussi au bagui toi n'a pas de sortie de crise ils sont pas au bagui oh il y a pas de sortie de crise pour na Congo zo kimia tozo pour na yeze ete bongo faut pas destituer na président de la République na wana na baki na boyi lokwa yena ni koma ngebe ba makasi bakende ni bakendo sala ngote boko mikolo ba belé bo netando ke bola muka bokenda bo destituer Félix bokenda niti ye wana pe Théodore ya sa bite ya lobaki na yango te awanga ni bino le ko démission de quoi conseiller communication de ko kaptu mpende ko bien babali d'accord on a kati la muka ebi mosaba pesa ngai ngai moko na moni te bato ta pesa ngai mosaba comme na tribalisme ba ko tindaka niko maengele aloba te makile gangi na longola mosala ebongo bemba na katumbi likambo ba na kati ni ba yoki ngai be siliti tango tribalisme wana ya niko maengele ya makile gangi yo kaki yango te makile gangi lingo bani yo comprendre boko tuna niko maengele makile gangi elingolo ba nini tribalisme pona okaba bato babarate moluba yo bomaye bakenda bena mayele makuke makile gangi ekokota moto bato temo ko mosuto bomani botuna ye niko maye botuna mokonzi na bango Fayulu na muzito tango bana na bino bako makile gangi na tando eke bozo yo kayango te bopekise bango te pwani tribalisme yali mawa honorable Mike Mukebai soki pali kambo na kati ndako basukola kaya ilamba ya mbindo na kati ya libota soki bingi banda seka makamba kofi yaki libota yali Lamuka to yali Congo Congo pe Lamuka na kati te tango Fayulu alamuki alobi te balongola Félix soko sika ngai na keto sololi na ye na vandinye lobi likambo wana pelisi mboka moto bato bakotuna ngate Mukebai yo zaka wapi simana ko banda ko ebisa bato to solola kana ye alobaka nanga boye tango ya lobi na moni yango mabe ngai pe na leki na mabe yali malamu te po ye sengelaki liboso ya koloba yango aswa na bemba na katumbi abengisa biso basali na ye basali na mozito basali na peuple congolais biso pe toyoka yango ya ke kosala yango na Théodore Ngoyi oyo mbuta muntu Etienne Tshisekedi aloba kabiliste ya monene bongo ngai na ya na vandanie ngai pe na ebisi ba kongomani te likambo wana na boyi yango politique yali responsabilité devant l'histoire quand je ne suis pas d'accord je prends mes responsabilités devant le peuple et ko la saki yango wana et ça makala démocratie wana eza makila moto gangi te yali eloko na boyi le to ko peut ta chance nini pour na Lamuka peuple congolais penza on va pesa ki bino chance mingi bataka mato mingi pa ya no libino Lamuka eza libaku malamu Lamuka kokoba ne tumba na yango na ko ebisa bino la ngana ko tike tumba Lamuka te yo ko pesa tumba Lamuka plein sortie à crise awa plein sortie à crise nangamba boye destitution tokai wa Fayulu Fayulu dialectique politique hakuna eyali mawa na koyebisa yo pe okamati nani amema peur de sortie de crise wana lisanga bonga ali coordonnateur ndumba ya politique lokola lisanga bonga na Kisasa yo yebi ye ndumba andimaka ya Félix te
avandi na Chibala Félix aye azwili nzanza ya bana basi ya ndembo ya maboko les basketteuses il a pris le trophée avec kopesa ça fait président de la République tango Félix atie yete alongo azongi awa président élu Kindumba wane sila ya kokosaka bato arrêtez de tromper les gens comme ça c'est fini les Congolais sont éveillés yo zoka matin un homme comme Lisanga donc dans la Mukala il y a pas des hommes dignes et intelligents Mathieu Kalele ne vaut rien tango Fayulu aponi Lisanga aponi moto Lisanga te aponi eza na kati ya Lisanga o eza ko sangana na makanisi ya nango na sima moto il a choisi un profil qui correspond à son agenda caché ba yebelo ba ko sala ne ba lobete bolé 5 millions de dollars na la muka pour ko destituer Fozan Félix Tshisekedi nga na yebite soko na yebite Fayulu asola ki na bato Kabila e ali mabete na ye na mozito basola ki na Raymond Chibana mokoko basola ki na zwaki basango wana yango bomoi na kuma ko bate mokonzi keba bino bato FCC bokaboya biso te po biso to na posa ko so bato IDPS pour na dialogue mokonzi kanda ngana ko babongo pona kebisa mokonzi ya yoka ngai te akeibe akwei na libulu lelo yo mwa nzela to komoke na ngo ya dialogue ekangami te forum ekatani likambo ba delise sange katani nani asali nyonso na biloko ekatana Fayulu te ndiko mukebe motu siko Kongo ezongi sima babete ya Fayulu maboko président élu oh bosali na lamuke ya li rattrapage to lo ba maté bo ba kete bo condamné ko fachi utaki na kinga kasi ko bino pe bo ni bo kende kinga ko bo kamata na tuni bango motuna na tuni na do bengwa soki Félix akwei tambo atu bokonzi tambo ko osaisa maponomi na sima sanza misa totomini fichier électoral ezwaka biso ngonga boni sanza tomite e bon tango stambo osaisa maponomité sima sanza misa totomini to kenda wapi mboke kufisu te tunani bango motuna ko tuna wana kende ko tuna Fayulu un schéma sans issue un schéma irréfléchi et tout intellectuel que je suis moi je vais venir applaudir ngana zali te na ngonga ba ya ko changa mabana monoko lokwa ni koma engeli moi j'ai une grande expérience de la vie politique du Congo moi je suis un analyste moi je sais anticiper je sais faire la prospective soko ngo tianga mabana monoko et sengeza maloba ya mayele oh na moni te ko tambola na nzela bolingo ya Congo soko bongo te na boy yango OK mais mon avocat ba penge na baniko bana na tango wana ya so ba ebisi loba wa wo ngana na tango wala te yo tango ya bosolo tango ya Congo okingai ngana na tango te ya kokenda koneto la katumbi koneto la bemba moi je suis pas là pour flatter les gens moi je suis là pour que nous travaillions ensemble pour l'avenir du Congo et ils ont encore le temps les Nicolas hein, ils doivent encore flatter moi j'ai plus de 7 ans là. Moi je travaille, je suis loyal. So ça dans le Congo toi na yo. Dika moningo ça yebisa ngai pe. Toko tambono toko yoka na malamu. Oh mokeba ya boba na bato. Bo tuna bato to beba na makamoni. Maintenant c'est facile. Tango abeba na kamera, dika moningo to beba na kamera. Bon ba. Kamera kamoni. Kebai. So na pas meli abeba na ka bato. Kasi ba na beba na bato wana pona nini. 15 millions wana. Mozi to beba na kana ete kala. Tango zakala kabila. To beba na kai na ngai. Mais le so na pas te na pas na ngai. Tango mozuto atamboli bato na ya tinda ngai Diana gikupa kaka moko baya ko bengana na ndako pesenga pona sa musala ya ndako na ngai ya basango Congo News ye abio Diana ndeko na ye mupende tango bakewe comme ne pas Kabila na Diana tango mozuto akabwe na Kabila azonge pa na ngate sikada ya beba na bato ngai to bango ndeko na ye Diana wa yaki po ndeko na ye mupende tinda ye ya ko lingayo Diana tikala pa ya Kabila te siko bobi lokwa na mozi to bebana po ni yo na Kabila lingo mangana nzanga na boy sika eloko ne saki te tosonga na mozito lamuka ayi ko kutanga ipa atikaka ngai na nzela etumbala ngai opposant au régime de Kabila ya keye basé na Kabila comme premier ministre azipe misola tongi bandako ngana fa be na mobola na ngai nako sela kai tako bakabona na Kabila mokeba ya liwana ngana beba na kala bango te bango ba ko kende banzela mbilinga ezanga moto na makolo so ba kei te ba komi na suka bi ka mokeba esika to tikaki nzela ya Kongo yango wana to songela yango botu na kabango abeba ni na bato pona nini ngana tuni bande ko lamuka muso moto yo so moi yo rabe to kende pa ito zonge pa yonde kaka mto malamu on so bato mabe ngana bitete ngana moto mamu ngape so na mabe na ngai baka yonde mto ko kote la peuple bango bako intérêt peuple te kaka yonde mto ko ngape so na mabe na ngai boye bisa ngai ngana bi ya ngana bombi bolobat yo so ngana beba na bakongomani
nga mosali na bango balobi ete moumbu na bango ozangi botosi na président yoli na kotanga pena ba misolo oyo nyosa oyo makambo ya boloko ebimi na poasa banani babandai makambo mbongo Niko Mayengele yango na bise bango bo sali mikomisa to bokoloba bakofinga na koyano te tango na koyano ya kama be yango wana ya nano liboke bo na lingi otumbala mukate na sukiawa boye bisa bango pe batika po na kobimisa sima ekoya mawa to komi na suka mena ko ninga penza na tuno motu boko mbongo bato yango bango moko bazana basali na bandako baba kwa futa bango te ka mbongo akopesa mokeba honorable banani wana kaka mbongo akofuta mokeba botika ngai na vande botika na koya nalingo botika na osia malaya te na boyi pe koloba ya suka makambo ya faulu makambo bakongomani bapekisi atuni abi botika ko tumola mokeba ko azana ba bomba ko bakongomani bapekisi ngai babi na senga bolimbisi na sengi bolimbisi na Mayengele na Blanchard bango nyonso pona baite bali bandakala bali mapungu na sengi bino bolimbisi bakongomani babi na ngai na tia na se awa maloba ya suka nako bapona makambo yango ko banda lobi toleka makambo ya Kongo boya kotuna ngai su makambo ya faulu na muzito te soko na nzela ya Kongo faulu na muzito soko ya koswa na bango na bangai na sisi makambo ngo lelo na sisi na koloba na longwe ya lingomba ya bato ba tribaliste oyo kolo na longwe pe na misi bino tete na kokende sufa de na uzite kote suma kokuna te donc ata faulu so bomona nzela pe ko sole ko zala te so na pesi mbote soko andimima soko aboyi na monita boyi na leki na ngai ngai likambo na ye kana na likambo na Congo na ko bundela ka Congo soko na moyi na ko pesi mbote monsieur Faulu bonjour soko aboyi abina benge président eli na leki na ngai donc ko benga su président na ko benga ga ete ata na tribalisme alongo ya tribalisme pona benga président eli Niko makambo bobaki ali mabe wana benga président eli soki te na monaka ngai ko bimaka esu te monsieur Faulu po ali tribaliste yena mozito tribaliste ba ko ba kongomani tribaliste bakongomani balanda makambo wana te bakongomani toza na bomoko lamuka po te zokama te tokenda te eya kopesa mabe toza na bomoko esengeli kozala na boyambi Kongo ekobongwana Kongo ali mokeba ite nako tshaka monoko na ngai awa sonkololo be abi mobomo ya mokeba esile kosila lobi biso loko to ninga to sate ata tokomi na suka etumba te bilenge bamona nzela epai tokokende bakoba Kongo ebonga yango wana nasengi bakongomani bozala likia Kongo ekobongwana bana ya muka na keye esika te soko swani na libota ngai pe na swani si bango lokwa bango baswani si ngai na longo la muka te na ne pa ya kokende te na la muka bakosa bino te bakomo kabanga ya kokabe pa ya kabila ba komi moto ya kabila lokuta na bino boko kabada mukeba yo bakongomani bayebi kaka lelo nde na yoki lokoso akende kabila tanga pa kabila tanga sa longo bokonzi o akei de pes pona ke losani ko ça peut manière roya ma petit vers de pes pona ke losani makanisi na ngai na makambo ebele na bango ekokokana te nga na kusala mosala nga na makanisi na tuna ebisi bino wati so na komi ministre ya Félix pasi na ngai esili moko na kolongwa na kolukaka esumbongo te so na bika ministre mbongo ebimi mwana esenga kondo tanga na ava ngai ministre mbongo ebimi ceux qui ont été ministres hier au jour d'aujourd'hui n'ont plus de problèmes dans la vie. Ils ont tout réglé. C'est ça, hein? Je sais un type. Dans mon personnellement, je suis ministre, je suis le Golanga. Nana comme ministre, Nana Zananga a un mandat. 2023, je suis sous mandat. 2028, je suis sous mandat. Nadia Kambongo ya moke bakongomani ba ofutanga kasi ya solo koya oya ministre ba chamo bumoko balongole boko zwani ngai te boko sani bakongomani te tango kabila kina bokonzi mobimba ya kotonda ngai na kete siko komi bokonzi ya tengu ye moko yebe pa ya ko mema yango te Félix ako beta ngai bebe bobo bakangi moto na kenge kenge ondimi okondima Félix okondima quand même jusque là pona bolingo ya Congo. Le Congo ne m'appartient pas, je dois tout réduire à mon camp. Sauf que c'est ça que maman malamo, le Rwanda motala mukaka motema. Ponani ya zui le Rwanda bisoka la muka tous. Non, c'est le Congo. Ce qu'on fait ça pousse Congo moi liboso mon Congo to ko bokonzi ça ça biso. Pour ça pousser au mwandambo. Oyoko ganga le kwa likambo bakangi kenge na beta maboko te.
Christian Kengenga moto babakate moto aboma chebe na beta ngo maboko te to bundaka pona to eba solo te na liwa chebe le quoi Félix moto asali yango ça représente quoi? Ah non, arrêtez-moi ça. To kenda na liboso pona Congo oyoki ngai lamuka eyali lamuka ekenda liboso bana ya lamuka mbote longo na bino etumbe yokoba mokeba yali moto kabila ta mokete tango bokonye ka mobimba na keite na ina kabila to wela ne moi chito mbongo na sepera bo continuer te misala ya bo continuer ça Congo mabe bongo na ko ina moto babaka na koma motinda mi pona ko finga kabila okoko tanga ngali finga moko na sina bimisa ya kabila babina aka ko finga ngala ko finga kabila na démocratie soko critiquer moto comme ko finga il est devenu ali Congo manite na osoko kanga na lobiango yo soko kanga bike kabila n'est pas congolais ngana na pour Congo bongo la fona ba kabila n'est pas congolais il n'est pas congolais, il est devenu président, il a géré le pays ngana ko ba kabila n'est pas congolais kabila pour que ça avance le Congo quoi pour que ça avance le Congo quoi on y marali kamba occupation ya Congo tikana non na ko sisa ndeko bato soko le Congo est sous occupation qui ndeko ka ndiko ba kengele bato ngada ba ko tinda le Congo est sous occupation et le Congo se libère comme ça pour dire le Congo est sous occupation toko sola makambo malamu naza mosala matonzi mingi toto dibino penda botondi po bolandi biso penza na bokebi nyonso wana ezali ba propos ezeko engager kaka invité na biso sali par na biso toto dibino penza botoni ba abonner à Congo Impact News bo continuer ko s'abonner mais aussi ko partager ko liker et puis ko partager surtout pour être chaîne na bino ko kende toujours liboso soki nzambe azongi Mokwalelote, nous vraiment très prochainement. Un grand merci à Kevin qui est derrière la caméra, un grand merci à Tonton Pati à la montage et puis la grande équipe de Canal Kin Télévision. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.